Mbote bana MDG de TV mafuta ya sika ezalinga babino mère Dorcas la grande dame mais car neto messana oyo pesa basango pe batoli nzambe apambolelanga bino et tozala molai te les amis toyebi mbula oyo euta kobeta na Congo esalaki vraiment badega ya kosakana te et na badega wana ya des familles oyo etikali devastated nde balobaka na anglais. Et il y a des familles qui sans abri, ils en ont ba perdre nyonso, ils en ont oyo bakufi pe bango nyonso, moto abikite survivants zate. Ils en ont oyo la majorité bakufi, meta mususu moto moko mibala tikali neti mwana na biso bozo mona ya kitoko na kombo ya Ange. Cette petite fille n'a que 7 ans. Elle est ici na famille ya bazaki 8 en fait, maman na papa na bana 6. Nde tosolola boye to mpe nde bozolanda ngai mwana wa atikali ye moko, mama na bango papa na bango bayaya na ye na baleki na ye bakufi na mbula. Elle est restée la seule survivante ya mbula oyo, n'est-ce pas triste? Tobalancele bino ba image bomona ndako babandaki kovanda koma ebukanaki, koma shita mai ebandaki kokota. Malheureusement tokotia ba vidéo ya bibembe te parce que ba vidéo tosalaki récemment ya bato bakufi ezwi restriction po babilo eza sensible mingi YouTube alingaka te, do ba vidéo wana ezwi restriction monétisation et malheureusement ekoleka te parce que totiaki ba image wana. Donc tokotiela bino ba image ya ndako ndenge ebukani meme bibembe tokotia te. Bolinga bomona koma mama papa na bango alali, batie balalisi tata balalisi mama, batie bandeko, donc triste, impossible. Mon frère que j'aime bien, que je salue en passant, honorable Gimbelo, nzamba pambola yo ba courage na musala ozosala. C'est un homme qui a un cœur en or, un homme qui aime aider. Il n'a pas de millions, c'est un fonctionnaire, mais ayebi kosunga bato apasi. Aza kosala pe propagande pona députation na ye, balobaka bongo ouais, fala poser pe a postuler po akoma pe député. Bato aboye bao mérité, ce sont des gens à soutenir bandeko na ngai. Ye aza basé na Delvaux, asali makambo ebele ya minene, vous n'avez pas l'idée. Par rapport à cette petite fille, kaka ndenge bayokaki basango ndenge biso nyonso toyokaki, badega mbula esali, akei pe atala visiter bafamille, amemela bandeko oyo batikala sans abri, sans eloko, maboko pamba, amemela bango mwa sukali, mwa loso, mwa lipa, mwa 100 francs, mwa savon po esunga bango ata mpona mikolo misato par rapport à bamambo ekwelaki bango mwa consolation. Et cette fille aussi était parmi, mais amona qui était. Et comme d'habitude ba filmaka, c'est comme ça tant azongi na ndako abandi ko visionner ba image. Et en visionnant les images, amoni la petite ndenge azolela na coin, azolela ye moko. Il était touché. Aoka ipasi et azoka nde bazobeta lisolo tout ça bon. Tellement tango yazaki sur le terrain. Azamo likolo, il faut osongisa boko sala boye. C'est comme ça qu'il va écouter une voix intérieure qui lui dira: Guy, prends cette fille comme ta fille. Et à résister, à hésiter, à tosi mungongo nzambe. Le lendemain, à quelque luka mwana bisika salaki bazwaki ba image. Malheureusement, la petite n'était plus là. Bino boyebi, Afrique en ndenge ezalaka. Quand une personne se retrouve dans des circonstances comme ça, n'est-ce pas, s'il y a 24 heures à rotambola tana 12 ndako. Ah, tanga ke on a oluka mwana. Oh, si, mwana aza. La seule survivante atikali na famille à 8 personnes. Maman, papa, bandeko bakufi. Azala ki mais certainement azate aza na lopango mama songolo.
kuna bakende oui azalaki awa mais donc baluki mwana na pendant une semaine comme ezali mabongisi ya nzambe baretrouvaki ye quand même. En fait boyebi Congo bandeko na ngai ezalaka toujours boye na espace à un mois mwana na nga se retrouva akomi shege na balabala na 7 ans à mwana mwasi ba viol ba makambo ebele ya mabe. Donc pas si peu mawa une jolie fille a retrouvé le sourire. C'est vrai mokie il suffit qu'à ba traiter bien. C'est facile moi ba image wana elongwa mais ça choc oyo blessure intérieure oyo nayebi te. Donc po bosala yango elle a juste besoin de l'amour. Mais je sais qu'elle est entre les bonnes mains. Dieu nzamba bolingo aza na maboko ya papa Guy avec sa charmante épouse Maman Rebecca, mwasi moko malamu et mwana na bazozwa soin na ye akotanga classe neti ndenge bana Guy batangaka même école et aokola malamu. Bandeko soto ekosala émission oyo ezaka po to interpeller na bandeko nayebisaka bino bosalaka bolamu efutaka bota mwana oyo lobi alinga se retrouver shege na balabala. Toza na ba milliers ba shege bokota na YouTube botala ba interview ya baba na ba 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans ya mibali mingongo ese zika likola komela biloko makasi. Mwana boye lobi akozala nani to akozala nini yango bomoni lelo na Congo phénomène kuluna ebotami bato bakufa na guerre à este mabe bakuluna bakata bato machete mabe mbula eboma bato mabe mboka. Donc eza kokufa se kokufa yango nalobaka toujours ntango nasalaka baémission na betaka sete. C'est vrai au Congo bato bamonana mpe na mwa bamike bazali mais baza trop actif te ntango mosusu na banews na net na réseaux sociaux na interpelaka diaspora bandeko na ngai ya diaspora poto ya pasi. C'est vrai biso nyonso towana poto poto eza vraiment pasi en tout cas wana nayebi na wanga nango te mais néanmoins tozwa mwa grâce ya kozala na mboka oyo wana facilité to mpe possibilité ya kozwa mosala ya chaque fin ya mwa eloko ezokota et ezopermettre yo mpe oyeba mpe kosestabilize na vie na moke ozwaka na mama soko olongoli ata mwa 1 centime ya mokie mwa 10 mwa 20 mwa 5 osentir no yango te eza mbongo oui mais ekosunga ekoépargner ba vie. Vous n'avez pas l'idée. Faites comme notre frère Guy. Il y a des orphelinats au Congo oyo neti bana mike boye baboyaka te mais il faut peut-être oya pe en aide ou encore otia pe loboko dans le sens que mama bozwa mwana oyo chaque fin ya mois na kobanda kotinda $50 na compte na ye bosombi ya mwa loso mwa huile bakabola na bandeko na ye bakoboya te. Moi je l'ai déjà fait boyebi mpe kande balobaka loboko moko mosapi moko esukolaka elongi te bacharge mpe eza ebele on est limité yango bomoni tobelelaka bino et venez nous soutenir toa mosala monene tozosala et à la fin ya émission to ya vidéo oyo bokomona comment est-ce que tokendaki kovisite kobimisa basi le mois passé na hôpital à Delvaux et je l'ai fait aussi ensemble na ndeko na nga Guy wana ka mpona kosoutenir ye mpe na mosala azosala lobi azala candidat oyo mpe bato bakopona agagner to mpe azwa mpe poste wana. Croyez-moi il fera de grandes choses asalaka déjà makambo minene ebele. On s'est dépassé toa nango ebele te on a envoyé quelque chose babimisi 5 basi na maternité oyo bakangaki bino boyebi réalité ya Congo oza na mbongo ofuta hôpital te ovanda wana ata 10 ans ovanda wana et tobimisaki 5 basi et na mwa moke tozalaki nango et c'est lui qui allait faire cette action et boyoka mpe ndenge bato baosinga bamerci bien ke bandokoka na bango oloba na caméra te misusu et hôpital yango ndenge mpe bazolela bino boyebi réalité ya Congo so bozeli kaka l'état sala basalaka te
bana problème à électricité courant côté wana ezalaka te soki mpe câble ezika soki esala nini compliqué et bazali na besoin juste comment on appelle balobaka nini donc base juste na besoin ya lumière hein? Moi groupe électrogène bazosenga avec $250 groupe wana ekosombama juste po ye alimentaka bango bazwaka lumière talaka eza hôpital ya monene basi bazobota bazosala je sais pas baopération bazosala bamakambo misusu sikoyo na molili imagine catastrophe baosala mosala ndeni na babougie donc tozolancer appel pe message na bato ya mitema malamu nos numéros sont là yaya tokomi mpe na fin ya année nzambe abateli yo bato bakufi yo ozali okoloba ta te nazwa ata $20 ata $10 mama bozwa nde bozokende kosunga bato bobakisa chaque fin ya année tolekaka tobetaka tour na baorphelinat bomona mpe baimage toyela bino yango d'ici là koma te ske tokokende komona bandeko komemela bango mwa loso mwa lipa bana na bazwa ata sourire ce sont des orphelins Jacques 1 Bible ezoloba je crois na verset 17 29 bakota suka wana que la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se séparer du souillure mingi tozaka na banga nzambe nabimaka na basi bato te nalingaka mwasi ya moto te nayibaka te c'est bien beau bongo sikoyo baorphelin na baveuve et bato bayebaka te ke y a une grande bénédiction qui est attachée en faisant du bien auprès de ces gens veuve orphelin soki osungaka ye yaya ayeba kozokotisa nzambe suka na niongo oyo kakotikaka yo te nous autres soki lelo tozotelema oyo tokoloba quelque part ya babola mosusu tolona e nzambe asouvenir akoki kosampase te te ye mwana akokufa lelo te on a été épargné comme ça Dieu bénit mes frères et sœurs nzambe apambolaka bandenge ebele ekozala mbongo kaka te nzambe akopesa promotion nzambe akopesa mwasi ya malamu kaka mpona bolamu osalaka vef to mpe orphelin nzambe akopesa yo au-delà Bible ezoloba qui donne aux pauvres prête à l'éternel c'est dans la parole de Dieu qui donne aux pauvres prête à l'éternel inalinga psaume 42 ezoloba moto ase souvenaka na bapauvre mokolo ya malheur to mpe mokolo ya pasi soki agangi nzambe akoyoka ye c'est tellement immense te so bandi kodécortiquer verset wana okondima te do yo a mutu oyo okoki jamais kozala bati na malheur songolo pakala à cause ya kosala bolamu na bato ya pasi po soki ogangi nzambe kanisa nzambe akotelema si au son de ma voix mama papa oza interpellé na message ofait quelque chose nzambe oza kopambola yo te Dieu peut enlever la maladie Dieu peut enlever la mort kaka po sungaki tosala bolamu na mutu les amis quand on avait aux amolaïté c'était ça et j'ai fait les images comment est-ce que bazwaki ange comment est-ce que ndako na bango ebukanaki et puis baimage ya ndenge tokende kovisite to mpe kobimisa basi close the door ndenge tokende kovisite basi kobimisa basi na hôpital et puis mbala nsima tokoya mpo tolakisa bino to mpe topropose bino baimage mais susu oyo tokende kobetela tour kotala baorphelin na baorphelinat comme d'habitude chaque année tosala yango avant on le faisait chaque mois mais malheureusement baentrée eza te bino boyebi soki baentrée eza te kaka basorti osila mpenza po dommage ke makoki ya kosala yango so chaque mois ezalaka te o yango tokosenga bandeko soutenir nous nzambe akopambola bino ça n'est fini pour aujourd'hui vivez les images quant à moi je vous verrai prochainement
Ouais, ezalaki les cris du pauvre avec la grande dame. Quant à moi, namoni bino mbala nsima, partagez, likez, commentez. Surtout abonnez-vous. Yo s'abonner na noter. Nzamba pambolela nga yo même. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu.